papa yeyo. Monite papa yeyo. Ngape mama yeyo. Mama nanga yeyo. Nzambe abate la mwana mwasi oyo. Solo la vérité. Merbieux. Voilà, bon, la live, bisous, bonjour. Solo la vérité. Merci, na bisou ya kitoko yo. Et c'est Pélissinga et Pessinga Djouja. Donc, ça linga lengi. Na zu bisou ya ma mère bio. Donc, na pamboli nzambe. Na vanda mwasi na ngati na sukavi. Solo la vérité. Boutou lelo boutou est 5 on a sur l'estomac. Boutou ya lelo ngai na lalité oh. Il fallait dans un souci mais dans un plaisir. Solo la vérité. Na moni skoyo mbunzu ngai naza célibataire pena ndenge na lobaki nana mwasi te. Solo la vérité. Ngebu talandenge akoma ngebu moni mama sang ngebu. Solo la vérité. Omone sala bino so zuwa makasi ya. Surtout yo muto komaki bongo chéri mbizu. Nafundi. Mona fundi nga afunda. Solo la vérité. Donc na yeko yamba pena oyanga molongani. Donc oyo ça da signe d'amour. Na l'accès bolingo. Na l'accès ke na lingi. Solo la vérité. Babi maman Terminator. Maman Pasteur. Donc moi si nanga sakumisinga. Ma oui. Papa peut être critère. Tozana makambo ebela koloba wana te donc maman salobi donc maman Terminator. Solo la vérité. Koyaka kaboy déplacement nanga Pasteur Terminator. Ça fait pour la première fois et mon ani na TV. Nanu na ya kozwa mutu na garde. À part madame Akala ou des amarambo Akala mais solo la vérité. Ko ngai pene nazaboe nazana mwasi te na kovandaka na ye ti tokokoma mibange ti tokokoma mikolo. Chamata bisou. Solo la vérité. Ah, tout le monde la mère, on a pu découvrir face à face pour na mona kika na bilili. Ah, sur le lot na mona ye pena buembunzu yembunzu. Donc zamba zo lokumu ya trop. Solo la vérité. Bolingo eza maladi mabe dokotolo nango motema symptôme na yango souci kasi kesi na yango se présence ya moto oyo ozali kolula lolukola na lula mere bio. Solo la vérité. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. L'artiste chanteur transcontinental Didier Lacoste offre un bonheur musical intense au public. L'heure est grave. Didier Lacoste, cette bande. Avec Didier Lacoste, Mukentunga. Venez vivre l'originalité du chant le 12 avril 2025 à 22 h au gymnase Marie-Belle de Paris. Kolele Keseni.
Lacoste, Mukentunga. Contact et réservation au 07 62 16 25 56. Billets disponibles au www.gymnase 1820@wanadoo.fr et à la FNAC. De la musique pure et vraie avec Didier Lacoste, Mukentunga. La vérité. La chaîne YouTube Nabino sur la vérité studio. Bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération pour Salabiso. Tous à la gare de Lyon, place dans un sénat moment. Nous avons accompagné Pasteur Terminator à Koutana na Merbio, au Aza Moisi, au Balingana na Bino Bobinde, tous ça la télé réalité bien et au ça la Bino bien à Bapalin. Donc tous à la gare de Lyon. Thierry Mangala pour ça na t'inquiète. Donc, mais après, il anniversaire, il y a mon master dans le trésor Diaba na Nantes. Donc, la personne qui a dit que na Nantes, tu débord mon gonzambo à Nantes, mon thème est matina, tu peux s'y mboter. Et puis, la personne qui na Herman Moulouba de Rennes, master dans Herman Moulouba de Rennes, la personne qui a plein de il y a Nantes, tu peux s'y mboter dans ça tout à l'heure. Donc, il y a Pasteur Terminator. Donc, Adelan Zela Zoya. Pour écouter na bolonga ni na momina donc total ndenge oleka donc bino botala ngona biso et puis merci pour la confiance déjà au PC biso vous êtes belé bon na biso c'est net moment vous êtes très content na marambo tout ça la pour na bino tout monde ba reproche tout monde ndenge bozo komela biso ba remarque na bino ça la biso bien zo motiver biso et surtout ndenge bo commenter ndenge bo partager ma vidéo et ça biso sou qu'on a plaisir merci na bandeko tout oyo bo ta la vidéo oyo bo partager s'il vous plaît. Dans la gare de Lyon, nous avons accompagné Pasteur Terminator. Restez connectés, restez branchés sur la vérité. On est ensemble. Le soleil brille sur Kinshasa, les rues dansent au rythme des pas. Un journaliste avec une plume d'acier raconte la vérité sans se lasser. Il parle avec courage et cœur. Présente les faits sans peur, Mickey Mouse, toujours là pour régler l'échappée des pas. Solo, la vérité chantant fort, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Mickey Mouse tout se donne. Solo la vérité chantant fort, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Très cher internaute, nous avons Mère Labio, au hasard, moi aussi à Pasteur Terminator. Donc, tout ça à la gare de Lyon. Alors qu'il y a Nantes, Moga Chuchu débord Mogonzamboka. Herman Moulouba, Mastananga, donc on a écouté un bango. Mais après, Pasteur Terminator, bonjour. Bonjour Migueniema. Bonne santé. Ouais, santé, malam Nangolo Nzambi. On l'a dit bien. On l'a dit bien, on l'a moki bien, Nzamba Bateli, Nzamba Zolokum. Le lot samedi, tu l'as bateau Batala Rabiso, Bandegobele va connecter branché en scénette Momboran d'Abiso. Chancel Mbemba à la biso de midi, Silas Kantopa mon amboka Hollande biso et Doka Mbe en Angleterre pour la biso, mais chaque Elia international pour Hollande biso à ce moment. Tout le monde le samedi, les jours où à Mama Bio na gare, à Oya Otalo na Paris, ya Papi Matalata la Matos, Miroir d'Angola da Costa, patron privé, Hollande biso ce moment, le vénérable et grand maître choisi Mata tapé, Hollande biso, Junior Malaï salut mystérieux. Donc le tout côté no awa Oyo mère. Naye kozwa Mama Bio. Mère Bio, la Lyon, n'a eu rejoint à la gare de Lyon. So monier première impression des années so monier pour nous on va tout coûter nos c'est un moment où on dirait et le la joie. La vie est belle. Oh, la vie est belle. La vie est belle quand tu demandes à Dieu quelque chose et que Dieu t'exauce. Atindelinga ya longwe banda Dijon penza roya rotalanga. En tout cas, Nzamba Zolokumu Makasi et puis na Pamboli Mère Bio
napamboli makasi nzamba zwa vraiment lokumu. Opesa bizu wapi na mbunzu na munoko to opesa bizu wapi? Bon nakopesa ye wana na bombi tango batu ba redécouvrir roya nde ba na place na opesa lele bizu. Donc le première rencontre ya yo na mère bio. Ah, première rencontre fara mbunzu ye mbunzu. Ngana madame oyo andimaki mbela na ngado madame na ngai. Mère bio. Mère bio. Feeling est le feeling déjà. Ça fait déjà combien de jours est-ce que moi feeling est ça on sentir feeling entre bino mbalé? Ah, feeling ezali na sens que nazomona que nanu aloba non te hein banda to kenda kaka aza d'accord nanga. Donc feeling eza na ngoma eloko moka nga nazolinga te pour aza kosala makambo mibala à la fois. Donc azosa la formation en même temps azosa la musala. Aza courageux ça on dirait. Aza très courageux c'est lompe basango misusu. Bonjour. Bonjour. Vous voulez parler de quoi? Mbote na bino non. Mbote papa. Ah mbote. Mbote. Donc plusieurs fois ezalaka romona aza na cours ya formation tant susu aza na musala. Bon basango pe na yokeli ndambu ya ye. Oki basango yo, basango wapi? Basango nazwi na ba téléphone kara. Na batu mususu oyo bayebi ye. Ba obenga nga tala oyebi mutu boye ye na yebani na ye boye na boye bandakala aza na salon na ye aza na nini na ye batuka baoloba bamakambo donc nga na yebi na nga nanu yango te. Donc nga na mwasi eloka na yebi nazolinga atikela nga liberté ya kobengaka. So nazobenga te je ne serai pas erré. Est-ce que vous souhaitez beaucoup ensemble un jour, vous souhaitez les anora vite fait, vous considérez bolingo pe que au koba la première bio. Bon, nazo considéré bolingo moko ekende na biso tina suka ya bomoi. Emema biso tina suka ya bomoi na planète Terre na sa mokili, na sa moi. Ah, vous assurez biso que au bas la mer bio quand même. Oui. Na assuré bino que na roba la mer bio. Na roba la mer. Au beti ba pièce hein. Le monde beti ba pièce. Beti ba pièce donc des fois tu sais quoi. Masalanga Herman Muluba de Rennes, au moni pasteur terminateur, tout débord mon Gonzamboka, mon thème à Matsina. Trésor Diaba trésor j'arrive pour l'anniversaire, il y a moi en abisso Masalanga, j'arrive mon ami d'enfance. Au beti veste na basket. Ah, veste beta marana ba basket. Il y a solo. Biso ba saper akala. Bala taka veste na basket. Oh basket nyo là tu et tu as rappelé basket en haut. Basket en Nike là tu as veste pasta. Bon, ça Nike moko nouvelle Nike hein. Oh, nouvelle collection. Nouvelle collection. Nouvelle collection. Donc on a betchango bon on a ngaina zala. Donc côté moko pembe côté moko chocolat. Donc elle a ici multicouleur. Donc on a bêti vert cassé et puis na noir donc et ça li juja et puis awa na kati multicolore versace. Bon veste comment on dit? Bon veste combo nango Issey Miyake. Ah veste ça Issey Miyake. Pasta Terminator. Linette ya Barberie. Non. Linette à Barberie. Okay. Très bien habillé. Hein? Merci beaucoup. C'est la mère, tout le monde a tendance, aspect. Tout le monde a mère, on a pu découvrir face à face. Pour nous, on a Bilili. Sur le lot, on a eu Mbunzu. Donc, Zamba Zoloko, il y a trop. Donc, ce qu'on a mère après, il y a une caméra partout bien. To soit bien beau que les restaurants quelque part beau vendre toujours ka ba convaincre pour batu ba linga balanda pena bidon na temps réel moni oyo komi loko la et comme loko la déjà télé réalité parce que les vie non ils en réalité vie non ils en réalité c'est-à-dire les télé réalité bala ki balanda biso senet pour moi ba belé ba la biso et avant tout balanda biso na vex to PC moté maman Philbertine Samba moi si docteur Samba
Terry Loubadika, les cavaliers solitaires. Il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo, Charlie Mito, étage à Souka, niveau Souka, moi c'est un bon, la patronne. Bon, on a vu ce comme une réalité. Est-ce que nous devons convaincre mère? Parce qu'il faut convaincre. Au soleil, il faut assurer que il faut assurer face à face. Est-ce que au Coca Koyaka Kaboy déplacement dans Pasteur Terminator. Ça fait pour la première fois et mon ami na TV. Nan na ya kozwa mutu na garde. À part madame Akala ou des amaramba Akala, mais banda na vandi un an ngai ya kozela molongani. Donc nan na ke kozela moi si morote na gar. Ezambala liboso un an passé. Donc na yeko yamba pena oyanga molongani. Donc ça da signe d'amour. Na l'accès bolingo. Na l'accès que na lingi. Yango na monani pe bilili ezali. Il pas l'action à lingi à se déplacer. À aussi Dijon. Amen. Mboka ba pipo za musika. Amen. Mboka ma pipo. Oh les beau frère ma pipo. Ma pipo. Na pesi mbote na en même temps j'en profite na c'est le scram. Na pesi mbote na leki na ngai animateur afali Kabuya. Na pesi mbote na Kabuya, na pesi mbote na Roi David, na pesi mbote na Pati Matemo, frère Pati Matemo, na pesi mbote na animateur tout. Il y a Congo, il y a RDC, ça j'oubliais Jean Tamissine, Toutou Kalouji et puis Mboshi Lipasa, Somono Doche, CNN, Brigade Sarbati, les Brigades Sarbati, Lobesso. Lobébé. Donc, tous ensemble, vraiment, sans oublier Nsengo Koudi Bende, Bill Clinton, Moutou à train, Piné à train. Donc, Mbote n'a pas animateur tout, parce que Totang est un des animateurs. Si vous voulez, maman, Lelo là d'abord. Non, Lelo là d'abord. Maman Rola Laté, Ayaki Kakotalanga, elle s'est déplacée de Dijon. Aïe ti Paris, donc aïe Rotalanga, après Soto Sololi, à Roson à vers 17h. 17h, à Troya, à Wapé, n'a habité ce que vous en attend. Non, Nantes, non, anniversaire à moi, on a masse dans le trésor Diaba. Parce que nous avons un chuchu de bord, nous avons plein de Nantes, nous avons Nantes. Donc, nous avons un lundi, donc, nous avons un site au Koutana, Congolais, tout à Nantes. À partir à Nantes, j'arrive. Donc, l'élo, absolument, comme un pasteur, nous avons joué à Nantes, donc tout le monde a plaisir. Donc, Nantes, j'espère pas, nous avons à 17h. Donc, on a eu mon moi. Ah ouais, maman, nous allons Sili. Maman, donc, nous allons à Bolingo et comme il traité. Nous avons dit que tu revends, tu solo là, et puis, on va bien. Si vous avez un commentaire, mais Miguel. Maniki azawana ndeni yo pesi pasteur terminateur bazo banga la pêche au moi si on va congolais na habiter maniki kutazana wana pour anité pour présenter pasteur terminateur maniki a tient na palin pour bafana bango yena maniki qui est bien est-ce que maniki bagu non bon maniki azan de konanga aza ser nangai donc naza na posa ya ko draguer maniki te mais nga molonga ni nanga ça y est. Donc, il y a un yen de naérosé là. Donc, on s'est disposé tant en gaï. Répondez à tout à nos canissas. Il faut que ma couple na maniki. Maniki a bagou c'est ça. Te maniki toko kozala moi c'est na mobilité. Pour na ba raisonner. Pour na ba raisonner ni parce que bref ndongo yo utu koloba aza goût ya kozala moi c'est na ngate. Mais azan de konabiso. Yo linga ba sa mwindo te. Te na ko linga moi sa mwindu. Nakolinga pe moi sa pembe mais nzamba tindi aza pembe moi tena ya chaka ya kitoko ngebu talandenge akoma ngebu moni mama sa ngebu donc Pepe Lambeto non zande maman oui on melisa batu soya pasteur terminator oje lora pembe moi sa pembe akota ngungi na palente na episio lumière. Lora musuni na mona ba musuni faut ça l'effort qu'on perdre été bon ngai na kosa l'effort mon côté
na sens nini nga na kosala effort te déjà nazosala déjà eza te ke nasala nazosala nde déjà effort mpo na ye koyamba mpe ye mpe kote na ye aza kosala effort azosala effort parce que longwe banda Dijon ye pa ye ozomona donc toza na esengo na koperdre ye te tala ndenge akoma ngebu okoma ngebu mama oyokaki te mama na discours ya mama oyo eutaka koleka alobaki alambi damage na pale moto akolia aza te donc nga na kolia na banda kolia badamage mpena ya mama encore mama aza mutu ya bakisangani kuna donc na kolia kitoko soki apeki so bangi otika mpe bon nga namelaka mpe bangi mpenza te donc melaka te obio melaka mpenza te namelaka mpenza te namelaka te loba eloko moko te non nga bangi ntina moko te so apeki so boki bon boki nde namelaka bato nyonso bayebi bien wana mpenza namelaka régulier mais babangi wana eza babiloko moko oyo napamboli bameli nango nyonso eza eloko malamu mpona oyo bamelaka yango bamonaka yango malamu bon napamboli bandeko nyonso bamelaka yango nga nde nayebeli napamboli nzambe mpo nzambe aza malamu donc eloko nyonso ya kosala tu areproche nga ngai na kosala tu natika ya solo moi ça changera mutu soki areproche nga tokomi koyebana mpenza areproche nga sheri nalingi tika eloko boye na kosala tu natika eza très bien mais bato ebele babombaka basi na bango balingaka koexpose basi na bango te mpo na yobi mokilo bajalousie batro ya tona biso na garde de lieu mpansa totambola na biso mpe tona biso na problème na motu te toa biso na garde de lieu en plein Paris bana kino botala biso na kata Kinshasa Thierry Mangala donc tona na garde de Lyon donc presque toza en certain moment na Paris en plein Paris des fois tu sais tobi ke botala biso belé libana mboka Thierry Lubadi kotala biso libana mboka il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo des fois tu sais bolanda biso Kéline Tsumbu Ojeb c'était pareil roi bilamba grand calé na kata mboka des fois tu sais mais bato bili babomba banzele na bango pona yobika ba problème na bato ba ranking tout ça mais yo juste poser mera kitoko bongo pour mo mino kitoko na exposer yete ezalaki ke ngana sengaki Chéri Arabobo, tous à la mode du ranger par rapport à ma passager. S'il te plaît, tous en abisso awa. Bon, répétez ma monolo ba yo au sengagiti. Ngai na sengaki teke to na linga kiteke ezala exposé. Mais aux obanga quand même ndenge comme exposé boy moi si na yo yo pesi motema. Batu nyonso bayebi bakobaka oyo ayebika mama musique nde ezalaka soki babaki ye seka azalaki yanga te so babaki ye seka azalaki yanga te neti nga bakobaka nga te mpo naza ya ye moto akobaka nga aza te yo mwasi moso aye lisusu apart ye atie bambongo na ye banini te balandelaka moto mpo na mbongo te atie makambo na ye tu bakalite soki mwasi mosusu amonani aza ta milliardaire ndenge na poni ye na kovandaka na ye tala tv bandina makambo lobi nalobi boye ngai nalingi ye te mpo na mbongo nalingi bomoto na ye nde na nga nalingi donc nalingi mpo na mbongo te soki mwasi mosu amonani ata atonda banzoto ata na bajatance te kozwa te bandela makambo kozwa lisusu te soki kaka ye avandisi na ye makambo na ye nyonso bien nga mobali si napesi motema okotrompe ete te nakotrompe ete nakotrompe ete paster to na tv nakotrompe yesu te nasala babiloko wana banda bumwana nasalaka yango na bumwana efutaka nga na basi mosusu bakanganga me bawana balimbisa nga tokontinue vie bon ye mpe nakosenga ke en tout cas ezala bien donc moyen na trompe ye eza lisusu te age epusani nakomi naza tata ya bana donc age epusani nakotrompe ye te na ovandaka na
Tu es merde, na cause de mingité parce que faut te regarder qui nini oyo bimela. Tu vois nini oyo bimela pour te récupérer na bagage, to na bagage après tu le place to vanda. Tu as bino vidéo de bon ça l'échange première conversation et au sala bien pour bandeko ba la biso na habité. Tu retenir ni déjà on a accepté preuve à bolingo. Est-ce que au senga epé demande à mariage ne ba tu basala au fukami pesi Ola si moi si bas. Ça était na osala yango. Osala. Na osala. Des bonnes mariage. Ah. Solo. Wa. Mère bio. Mama bio. Oh, mama na lingi penza na lobandenge ni na sala ndenge nini. O mona teke na déplacer ndaku na laver. Na bongami, na lati, na tche parfum. Il était comment mon bal yaya. Bien sapé, bien coiffé, bien parfumé, na ba griffe à somme. Donc, il y a un peu de ah, donc, à Paris, ma mère bien suivre ma colo. Ah, suivre ma colo. Ah, suivre mon pénal donc à pied levé. Pour eux. Ah. Aïe, na pénal donc maman ou ti banda di jour quoi, na sepeli makasi. Bouton le bouton est 5 on a sur l'estomac. Boutou ya lelo ngai na lalite oh. Il fallait dans un souci, mais dans un plaisir. Ah, voilà. Ah, mère bio. Mon thème est pasteur Terminator. Ah, ça n'est pas moi si malamu. Un jour, à Bengano n'a pas l'inté. Voilà, c'est ça les problèmes. Nangamango ya ngwana. Balamboka, à tout à l'heure, tu as la mère bio na gare de Lyon après ça comme là. Restez toujours connectés, restez branchés. Nabisibino match en 1-1. Mouta Polate, Mouta gagné. Les padres fait rigolo à juste une nuance. Devant 15 000 personnes, les 7 jouent à Bruxelles. Premier artiste congolais, Oyobet à Bruxelles, devant 15 000 personnes, tête d'affiche et Zayemoko. Dans les salamatés. Retenir que le match en 1-1. Moutoa Polate, Moutoa gagné. Mais tant qu'il y a une prolongation, tant comme on a prolongation, ne pas comprendre le niveau de poumon, niveau de souffle ni oh les pas draranango, maman est allé kunga. Mais beaucoup retenir que tu as une prolongation. Au match on aura 1-1. Na Paris va gagner 1, faire rigolo à gagner na Bruxelles 1. Donc c'est-à-dire 1-1. À tout à l'heure. Voilà très cher internaute et très indigent en Guanezoya. Aujourd'hui, maman bio, moi aussi à pasteur Terminator, et na voix A. Donc très indigent en Guanezoya, fidèle internaute. Moi aussi à Pemba Zoya, mère bio. Moi aussi à pasteur Terminator, deux fois. Donc très en Guanezoya, et zo kota na voix A pour mère bio abimé la biso awa. Kitoko merci frère. Donc merci de bandi retour bolon na biso. Vous avez toujours branché, connecté, branché. Bon mon love en live. Bon mon a pasteur Terminator a vu moi c'était tina mariage. C'est-à-dire que bango tina libala tina likwela. Donc ma solo euro vidéo awati. Donc mère bionda ebo la première rencontre na pasteur Terminator. Après to kenom na tina libala. Faut to kenom na tina libala après ça la bien. Donc yara nanga s'il te plaît. Moni très ngone libende ngone outi Dijon. Libende ngone et outi Dijon Thierry Mangala donc libende ngone outi Dijon. To pesi mote na bandeko tout au bolanda biso en ce net moment ma pipo na Dijon to pesi mote masananga et na pesi mote na Antozola Morino Narata Nantes na PC Mbote Antozola Morino na Nantes na PC Mbote na PC Mbote na Sebar Lukwaku Sebar Lukwaku na PC Mbote na Dodoli Balotelli donc numéro 9 Mboka Dodoli Balotelli na PC Mbote Balotelli Narata Nantes Dodoli Balotelli na PC Mbote et na Daril Moulaba, l'architecte, na PC Mbote na Rata Nantes, Daril Moulaba, na Rata Nantes, l'architecte, na PC Mbote na bandeko tout bon na biso à ce moment. Tous à mère bio libende ngone komi. Donc bandeko tout mère bio bimela awa na nenga calme donc mère bio bimela awa kala mingi te rester connecté, rester branché. Voilà, bon mon bandeko nde ba outi Dijon, bango ba bima. Tous la mère bio awa azobima kala mingi te. Donc, tu sais bien que tu as confiance, tu sais bien boulot. Tu as confiance, tu sais bien boulot. Moi, ça n'a Herman Moulouba de Rennes, la personne qui est au coup tout à l'heure, tu débordes mon Gonzamboka, mon Gonzanante, mon thème matinant, donc nous sommes à Nantes. Et puis, nous sommes à Congolais, nous sommes à Nantes.
nana posa na mona bana mboka mbali boso na ya Nantes nana posa pe na sepela nena genaka Grenoble na sepela grâce à masa nanga de mokolo azalaka na Gracien Omana très fort et puis Debra Mumbata chef coutumier et Debra na boka kala ko mo kime Debra Mumbata chef coutumier na pesi mboti bandeko tu ya Grenoble na pesi mboti boya manga bien bandeko tu ya Lyon boya manga bien là pour la première fois na okende Nantes bana na yami kili to bana Nantes na sibo ya manga bien ozonga ti lundi donc nana bino lolo nana bino dimanche ti lundi po na zongi mboka nanga Panama donc to c'est la mère bio na bino Love Alive Pasteur Terminator raconte mère bio na internet ko buga na te aye wapi Pasteur Terminator Hollande na momina ni na ese bino ko buga na te sopo tout la pesoza ya passer message o trouver pe bolingo vina biso salika po biso salika po do blague ya te chéri mangala rester connecté rester branché roi bilamba grand kala ya mboka o suka na idéologie to mango tina mutu tina likokoli Pasteur Terminator il faut ba la mère bio c'est non idéologie mais tu évites maramutu et dépend de la tata Nzambe Nzambe muto diriger mon client diriger monde momina zap akomi yo na so na momina e Pasteur Terminator na biso faut esengo za nango ngaya Pasteur Terminator na suka na esengo pour biga mère bio biso beto mona e to mona ga na ba photo mais ça suffit pas comme mona mutu na photo c'est nga pena face à face mona pena face à face nous boy biga ba Maramero mystique. Pochon. Ah, position Aza Koto, Kota voix M. Tu regardes le mère bio, Kota voix M. Voix M, voix M, voix M. Tu le mère bio. Des fois, tu débordes. Tu es content, il faut voir mon en réalité. En réalité, pourquoi tu as noté Thierry? Dodoli Balotelli numéro 1, numéro 9 mboka donc deux fois Dodoli Balotelli na pesi mbote na Daril Moulaba l'architecte donc te pesi mbote na rata Nantes deux fois tu débord mon mboka gérer ba faire na zoya Nantes ngai na zoya Nantes na nenga mystique kokata te donc faut mona ninge Pasteur Terminator oyamba momina yi omoni mambo foke na omboy total ninge Pasteur Terminator oyamba momina yi po Pasteur Terminator aza na joie moko to mais to na M yango to N bien M N azal boso N ali boso N mais to na M zo yamba la moko N yango na bon nyonso eleka na caméra bon mon a passé Terminator ninga okutana mo sinaye de na epsa bino donc N yango tout ça N ouais N yango na N yango bon à mon ibiso azali boso on a joué non a joué ça le bien moi aussi moi aussi yango nzamba monanga ke voici que bakomi na Bible voici que l'homme est seul depuis que l'homme est seul et puis si nzambe bien te asalelaka ye musungi yango kozala na molonga nezalaka bien esala mpe bien oumela na se mokili mpo ebika baolambela fufu basukolo makolo yo linga basukolo makolo na mai ya moto to na citron na mai ya moto batia citron amoni biso ye te oye te oyo aza mwana moke oye te jesumaneli biso papa obeta biso mère bio voilà bobo la live babiso ezopesa ya mosuni bonjour mère bio Pasteur Terminator bon omoni bien mère bio en face ndeni omoni mère sikoyo donc nayoki elengi oyoki gu nayoki juja mère bio bonjour bonjour Miguel ça va ouais ça va bien télémano wawa donc osali combien de heures na train nasali nalongwaki na 7h30 nakomi na 10h28
Dans mes 3 heures. Hein. 3 heures. Ouais. 3 heures de route, oui. Mon passé Terminator en face, c'est précieux. Na moni papa. Pasteur Terminator, mon meilleur but. Ngai pe na moni maman. Bon, si vous avez la place, si vous avez un micro à cause, ma grande causerie. Le soleil brille sur Kinshasa, les rues dansent au rythme des pas. Un journaliste avec une plume d'acier raconte la vérité sans se lasser. Il parle avec courage et cœur, présente les faits sans peur. Mickey Mouse, toujours là pour régler l'échappée des pas. Solo, la vérité chantant fort. Toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Mickey Mouse, tout se donne. Solo, la vérité chantant fort. Toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Mickey Mouse, tout se donne. Tobimi di bana gare de Lyon, très cher internaute. Pour tout le place moi bien, restaurant moi bien, pour passer Terminator, à draguer ce qu'on m'a en face. Donc, à draguer mon mine devant Binou. Tout à l'heure, un bon dragueur. Chéri Mangala, Yaranga. Tout le monde a un resto. Kasi, na ndenge qui solo la vérité. Oui, tout le monde a pu restaurer juste en face à gare. Parce qu'on a sali choix. Maman, restaurant les Européens, ça va? Oui, ça va, na sepeli makasi. Tout le monde a un restaurant. Babeta Kora Mikora Koza. Restez connectés, restez branchés. Le vénérable grand maître choisi Matata. Chancel Mbemba, demi-dié. Ya Papi Matalata, la Matos, miroir d'Angola d'Acosta, patron. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto neyebi te. Yaka, tokisi na metro chateau ngutia daka yau. Oka yau awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mine kula metro. Papa tabu kolo boya takota kutamsanga. Bisa batani ngaba ba mingi. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Azama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozo lobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambola na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba maman, ba nduta ba maman oyo baza na besoin osala taille pour na kokita mamumu. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ma hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait saint mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Ola vima. Non non. Yo je mona te. Oh la kamata. Eloko evanisa mabala. Esa pona mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit petit. Sinon ko pasuka. Nako tela nako bonisa. Et je traité tellement. Vraiment, ngamu na za victime na meki yango. Oh, ya ba so de na ina. Yeni lesi. Yeni lesi yeyo. Azo bongisa le poso. La produit côté dans légalement dans magasin. Et zo sala mana laboratoire mondele awa na poto. Zo te yango légalement, je pense que au moni de les ba rayon
eza eloko moko ezosalama naturellement ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. boya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Chérie, na wuti penza na pale na lamuki tongo na ndaku na bongisi ndaku na yeba ike na rendez-vous funa kutana na yo ngai na lakisi na misho mokili mobimba ke nazosala série. Et puis yo po lekaki na ba bitando ike pe olobaki ke yo pe oza na yo kosala ki série. Bref, ane biso yo na kati ya restaurant na moni yo sikoyo mbunzu ngai naza célibataire pe na ndenge na lobaki na mwasi te sunde na moni yo mama ngai nalingi yo solo, nalingi yo ya solo, nalingi yo penza ya solo. Yo po lobaki ke oza na yo libre, olingi nga TV yango yo, mama na miso batu nga yo olobi nini mama na ngai. Peli, hein? Namoni papa, hein? Papa yo namoni ye, donc namoni. Oui. Ça linga bien. Et là on y a un loba. Avant on a loba, on a lingi. On a ébi que na yo kaki, ko sala ki ba live moko boye. Papa peut ba critère na ye. Ya pas ba critère so ki yo loba ki ke ko so la ngona ndenga kuzu. Yo kana ki na live na bino. Donc avant on a loba, il faut no papa a loba ba critère na ye wana boye, ngana yo kango et puis télé boyoka. Ndenga na ko so courage, ngape na pas comme ba critère na ngape. Donc, papa a loba, vous conduisez dans papa, maman Terminator, maman Pasteur. Donc, moi aussi, ça commission. Papa peut être critère. Tous les mamans bella ou le bawana te donc maman ça lobby donc maman Terminator. Ngelo ko nazo senga skoyo o yanga chérie. Et là on nazo senga pour à confirmer maman Terminator, maman Pasteur. Sko ngai pende nazabwe nazana mwasi te na kovandaka na ye ti tokokoma mibange ti tokokoma mikolo chamata bisou. Voilà, donc na kovanda na ye ti tokokoma mibange toboti bana na yoki juja donc oh maman donc des jus d'orange avec des poissons, avec du beurre. Voilà, donc ga maman kaka. Gana sepeli maman. Donc au kanisanga mwasi na ngai awa nazoyebisa yo. Ngai pende nazabu na posa ko benga yo. Donc nazana posa nyonso nazala na yo na communication à part ce que na formation to na musala. Nazana posa yo pe o tchaki serré ndongo tcheki serré premier jour to kutani boye o monani mama donc ngana sepeli makasi to vanda na biso muke to kolia jiba yemba ata bikedi to kolia ata Thompson to kotonda Yesu ko tumona nzambe babote na ndako ya mpata kasi mokili oyo ya tata na ye likolo na se
eza ya bango donc kolona se eza ya biso bana na nzambe merci chéri na ndenge olongo ebanda Dijon okomi pe awa donc eza facile te eza facile te kosala mobembo ya molai bo 4 heures du temps eza pas aventure te donc ngai pe na pamboli nzambe merci na bizu ya kitoko oyo esepelisi ngai epesi nga juja donc esali ngai elengi nazwi bizu ya ma mère bio donc na pamboli nzambe naovanda mwasi na nga ti na suka vie ngai nalandaki ntango nazolanda video na deuxième video na bino bosalaki deuxième namonaki ndenge obandaki koloba bacritère na yo makambo olobaki bongo makambo église banini olobaki nalingaka oyo te nazokosala boye te epuis amona yoki mingi alobi ke non bacritère na yo osu tokosolola yango tozala na ndenge akati nga nayebi ke koto na ngai touchaki nga parce que motu toza na bacritère na ye motu nga alingaka mwasa monene parce que à vrai dire papa, hein? Mon bébé, mon cœur aujourd'hui. Hein? Donc, après, tu as dit que tu as quitté. Je suis venu quand je suis venu. Je suis venu vidéo. Je suis venu merci. Je suis venu na diva la pembèche. Je suis Paris, moi c'est pembe. Je suis venu vidéo. Maman diva mbote. Atitelinga vidéo binanga mère bio tala vidéo wana. Na ju vidéo na liko tala liko examiner vidéo. Dans la télé vidéo na bi ah bon, ngapina nga célibataire. Pourquoi pas ngapena se lancer? Amen. Amen. Ya monde sala yake na benga mais avant na benga yo na benga ki réalisateur nanga. Bengi réalisateur nanga Ludovic kwa sala ngaba makaba masolo. Na bengi réalisateur nanga Ludovic na bengi boss nanga. Oya bitaka oya taka mosolo na makamu nanga na salaka. Balobi Alex na kati ya Luanda fast food. Bana nyonso palanka. Donc restaurant la bino yango wana bozanga te tout le temps biloko kitoko ezali. Ayebisi na bino mère bio koleka occasion oyo te. En tout cas bengai mwana bengayo ezali. Wana nani alobe koleka wana boss na ngai. Ah boss azamo stombal. Azamo mobali. Ah chanter. Alobi non, il faut être célibataire. Hein, koleka occasion oyo te. Bengaye comme ça, au solo là, boye basoki ezandengeni. Batu so lobi non, ezaka base. Yende kana sika osanika base na TV, kokota makambo wana te. Habite? Congolais base. Alobaka neka bongo. Nana lobaka bongo. Yo lobaka bongo na ba video na yo. Est-ce que nana lobaka bongo yo kutoko témoigner? Bakoselinga makambo. Bakoselinga mama. Na lobaka bongo te. Nana ba message mingi, nana ba message belé a na téléphone. Lokuta bakoselinga miga lobiango. Lokuta. Bakoselinga mbala liboso nanduka mwase na TV baba. Vidéo akala te to sala ngona miga nyema. Omoni ngemo producteur pe réalisateur émission azana devant toi. Ngana landanga na ngai te mbala liboso na mona vidéo na ye. Wana biloba lo baba biso ba congolais. Pona zone o sande na ta numéro na été. Na yebi paye te. Allez, na c'est lancé na réseaux sociaux. Ah OK. Yango na ye. En tout cas, nous avons fait des alliés à moi aussi. Papa beaucoup d'honneur donc Yos faut le bar expliquer parce que d'habitude ils public donc il faut des séries là. On a dans la série dans le bac na télévision na botate na célibataire. Donc voilà ils a privé nanga donc le papa privé mususu donc le bango na ba télévision té. Mais oui. Ils a donc ça s'écrit ba vie. Bien sûr. Et même to sur la biso mbale na kati oyebi ils a vrai ou ils a faux. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ana bien ana ndako nanga na 4 chambres, ndako nene na mona pour la saki yayo. Na pe na mukanda nanga na ba permis nanga pe za na l'action na la kisi mi geza na kisa permis. Na mukanda te parce que na banga parce que ça na ngi mukanda na ekei. Donc permis na ko senga nanga. On a qui est belé te. Oh. Hein, on m'a dit carte paye bien quoi. Donc on a au moins yango na l'action na télé on so ba bien on a terminateur pour les bon on a
nakenda musala luka mbona nga pasteur. Amen. Permis na nga yango nalakisaki. Moni permis. Momiki. Lo na nga yango. Donc na boy ko na mukanda parce que na bi soki bungi. Et c'est un sous-sous. Tout ça va procéder, pasteur, mariage, banini, donc complications. Il y a un article qui va bien au Moussouanda, on a écrit après, cause à laquelle, la cause qui était dans le qui a monté. Il y a un article on n'a pas pasteur, tu n'as pas ça non. Non, limina. Bon. Donc, l'avenir nous donnera raison. Mais il me l'a dit, mon vidéo. Au Bouraki. Bolingo eza maladi mabe. Bolingo eza la maladi mabe. Surtout soko zangango. Soko zangango. Yo so zwina, yo zangi sotin. Ah. Docteur nango motema mama soko zate. Neti nde tokomi ensemble boye. Soki nazo yo côté na téléphone na sepelaka te nazo yebiso solo. Soki nazo benga yo te nga na sepelaka te. Po nazala nalingaka toujours ozala pembeni na nga. Banda tolingani nga nazomona pena ke soki oza te donc na bengi yo te nazo se déranger de côté wana. Donc na lobi yango passé banda tolingani tozo komana kaka et puis tozo solo la pe na téléphone au cas où soki yondo bengi so bongo zo salanga moi passe na sengi zo senga na yo ke o permettre que ngai pe na benga ka poso no zo benga te ya malamu te mama namte so yo mona mbe. Na comprendre yo mais nga na expliquer ko lo bay que inaza na moment moko oyo no ona kutani na yo naza un peu chargé nazaka na ndako tamukie nazaka ndako matamukie et nazaka na ndako et attend on se reposaka et attend on se reposaka babylone nga na sala ba montage na tout ça nga na réalisateur. Des fois, pendant un téléphone, comme je faisais à ce moment, on a bengi, à bengi na yambite, à quand il y a son yambate. Donc, le téléphone, on est public. Des fois, on a un réalisateur à travailler, on a publié, on a publié, on a nini. Il y a un salaire. Donc, on a la tongo, on a expliqué qu'il y a une formation. On a 30 minutes, il y a pause. Na moi. Na 30 minutes na zonga muke mwana na ndako na lina benga ka oti na ndako. Tala kana tolo mwana sala 15 minutes na nzela. Donc ko kenda ko zonga za tapu mwana en retard. Na lien vite fait, mbala moko bufu na zo voiture na zonga donc na kuma pena tapu na retard. Ça va que mwana benga batu na air wana ezate. Batu mi ba ine autre pona mo. Na 17h ko na ngesibi. Il faut que zonga nzana zonga ndako à 18h, 19h, il faut na paiement moral kita 20h30 na zone nzela na ki musala. Donc on a faut se reposer. Quel courage. En tout cas, je te félicite, tu as courage. Si. Alors boye nga siko ba tu faut ba comprendre pe ngai. Ba comprendre ngai, ba comprendre pe yo. Yo zo ça la formation en même temps na musala. Oui. Chéri tolingani kozanga yo eza pasi omoni de soki nazozwa yo te na telefone nango mpe donc comme musala na nini siko fo tosala tu nzambe asunga biso tokóma bisika moko tobalani kaka mariage ka esi non ma oui tokóma bisika moko yolobi chéri nanga aza lokele aza lokele aza ekolo na mosusu ekota papa Maniema. Papa Maniema, maman lokele Maniema. Papa za mta Maniema, maman za mta Kisangani. So comment ça l'église bien
boye nde nakoko banda église lisusu makasi. Ah bon? Ma pasteur yeye nga mona ko gérer. Bandi yana la biboye. Bandi mi basse belé. Yana bandi minio. Pasteur Terminator. Très suivi. Oui ba ke ma pasteur yeye bande base. Même ba ex on ba bengi bengi ba ex on ba bengi nga. Ba bengi laisse ba bengi bela ba nusu ba ya Milan. On ba bande ko na Milan. Te bande côté. Ndeko moko kaka nièce. Ah ouais, ok, na mo ba bengi. Ba lobby. Na ba camarade. Na ba camarade tout ba ba bengi ba o ba sepeli ba o ba pesi ba binombo continuer bo bala na ba o ba lobby. Eh. Na ba vidéo na o ya o sala kana ba ni ba tingeli ngai. Congolais. Oh, on a yébité. On a bien bon. Balobi. C'est la vérité. On a solo la vérité. Il y a un makam. Il y a un base. Balobi migi nyema. Soro lingo yebana. Mais on a solo la vérité. Babi yebana TV de makam. Voilà. Batinenga ba vidéo. Bitala mutu oyo zo linga okende. Tobala oyo lingi. Biso toza a olingi bisote. Okopona kaka. Quelle jalousie. Ozoyoka. Ezalundi na longola banje. Nga funda nanga. Makambo to loba nanga na ba message. Papa yeyo. Nga na fundi. Bonne boye bisaki ngani. Atindi vidéo ba bitala papa pasteur makambo alobaka tout ça. Na ba vidéo musu nalandaki. Na mona habité un temps na kokende na ko solola nayi. Ce qui est dans makambo. Na ba vérité, tu dois sur la vérité. Na makambo mususu nga e na salenga mo bien te. Salenga netinga mo bien te na ko yoka. Na ko yoka moni na niveau ya passion par pasteur. Kana ma pasteur. Donc nga faut la soutenir yo pour musana ekende liboso amen. Amen. Tu peux changer peut-être sur la Dijon au fond qui na Dijon. Tu as peine à pasteur na chose la na Dijon. Tu as un pasteur moko prophète moko simbi Dijon na mikolo ezali prophète Israël yali. Na prophète Israël yali mbote. Voilà. Mbote. Donc il me t'a permettre pas le bino kende ko sola na e pour tu examiner ki ba vidéo na onyoso abino sola na e quand même oyoka e ezali c'est nzamba pambola e. Côté moko lobaki ke beli tsana loba mo ebele po papa loba mingi te donc na loba na. Ndape na za de nature muto loba mingi te émission ezate ke vie nanga normal. Vie nanga normal na loba mingi te. De nature je ne parle pas trop. Na vie normale na loba. Ba na pota ba yoka biso. Ngape na zoloba chérie, na zoloba maman na ngai. Prophète. Bongar hein. Prophète yali. On a tout célibataire, te mta lukanga lisute. Papa yeyo. Monite hein, papa yeyo. Ngape mama yeyo. Mama na ngai yeyo. Nzambe abate la mona mwasi oyo na oyo nyonso aye kozongisa pona zaki penda na posa mwasi. Merci prophète yale. Donc na ndenge oyebisaki mama opesa courage aya, nul n'est parfait à part Dieu Bible lobi bongo. Donc ngata nazana moi ba erreur, nazana moi ba mabe, Bible lobi nul n'est parfait. Donc yo pe côté na yo ozana erreur, ozana imparfait. Bible lobi nul n'est parfait. Donc na pamboli bino nyonso nga mama paye yo kala mingi te nzamba sunga. Toyeba ndenge nini tozosala tokoyokanela ebongo makambo natambusa makambo atanke mobali na mondenge mususu po fotokoma nde base bisika moko tokoma bisika moko soki tokomi bisika moko tokokende liboso susu makasi po esengi tozala bisika moko fona bala yeko tobandana nous libala moko coutumière au comprendre bokoko na kokisi ba makambo nanga après c'est ma caso eza chance ba chance ya grâce ya ka bola liko la muki bebu mobali yo ya ska bimel pe ka moko bo abimel yo ka bo eza chance te eza grâce te
donc ndenge wana nde na osala donc naluka mwa misolo mikolo koya nasala mariage coutumier nasala tokanga lupangu nanu fona banda do fona yeba ngino otinda mukana pa na biso nani akomema lettre nga moko na mina apara na nga famille na nga ke yo lingi oya komona famille na nga osolola na bango bango soki bakozwa lettre na bakotanga yango barépondre yo bandimi ke yo oya kosolola na bango ebandaka bongo sikoyo papa pasteur papa apôtre papouche mamouche natuni kote mo mosuta mosolo na migolo namona obali kote kamba église aloba eke yo lingaka te bato bakendaka kosambela na video olingaka bango te soki mpona église kuna place bakindoki ezali bamalade ezali banini ezali yo mpenza soki bakosambelana esimba te oboya na yo bon nalingi naloba boye kote wana ekipe mpenza bato wana misusu te nazoloba mingi sikoyo na yo moto tozwi engagement ya kotambola ensemble tokomi kotambola sikoyo ensemble miso ya bato bayoki ke nga na yo tokomi otambola ensemble congolais mpe yo moni bakoselinga combien de makambo déjà de makambo mobimba miga reni yango alobi eza lokuta balobaka babétise na télévision te ere nyonso te banatanga yango eza te nalandaki batinaka ma wana onga nalingaka ya basi oyo nalobaka à l'époque mama eza filme kala nasala yango filme wana eza bafilme ya liboso oyo ebandaka na youtube te nalobaka kaka babétise te epuis yoka nayebisa yo mama eloko moko biso babantu yango tozoévolue te nayebi kozoloba vérité eza na émission moko nasala na Rihanna Domingos nga moko nalingaka nasala na nga nasepelisa bato humour moko boye nasepelisa bato banda mpe kaka nasala humour wana eko bato mpe omoni ke bango moko batalaka yango mpo bango moko bakomeli yo bango moko batalaka yango ozomona donc soki eloko ya bien bref elingi esalama Satan ayaka kotia mpe semence na ye oyo eza kiserie tolakisi nano biso mibale donc bato bakoloba na bango na gauche bato bakoloba na bango na droite soki biso mibale totamboli mpe totambosi makambo na biso na kimia okomona toza soude makambo wana ekoya te epuis makambo église na continue mwasi église ngai église nakosala église oyo ya ngai naza na connaissance te ke bakoprêche nga lisusu mpo nalongwa kuna bakomisanga motei deja nde sikoyo mwasi moko nazalaka na ye kala nde abomaka ministère na ngai me naza moto moko malamu navandaka na bato bien nasololaka bien je suis bien omoni donc ezalaki nango toloba bezi te mpo nga naza moto ya babezi te ezalaki humour moko nasalaka nalobi eya natuninga pasa eloko nini olingaka mingi na vie ndenge nayebisaki ye nalingaka na batelevizio baresponsable ya mindele bazoloba ngo na bare ya babisi tokomona mindele bazotya basi alati sous-vêtement et puis na soutien kaka donc pourquoi moto alobi fesse mbala moko mpe
Azal Sosuna. C'est congolais, c'est ça. Mais il y a mon pas ça nango. Tout moi na le bango vraiment exact parce que na mon pesa dans l'importance à le bango té. Ba bi singa na ba téléphone ba ba benga kuma ya benga pe na téléphone penza boy. Tenga ndenge miga gote ko bimisa inspiration ba ex na nga pe baza na kati. Ba benga. Neti ex na nga moko pe na oyo ko za la pe na donc ex wa ko sala likamo ndenge wana nga na yebi ko za nani. Mais nga na yebi si ba ex nyonso ya pasteur ya papa Terminator. Donc mère bio ye maman Terminator ye. Maman Terminator ye yonde. Même ozaki ya lobby. Ya lobby. Grande ya kilelo. Amen. Maman Terminator na point. Balobi mère bio la lionne la minère à l'âge avancé. Bigi ozoyo ka bitumba. Balobi la déesse de la tendresse. Balokuta na kati. Donc voilà. Balobi pourquoi yo mbolo moninga Terminator? Est-ce que yebi Oh, bon, bah, yebinga. Non, yebi bango. Est-ce que yebi ingénieur Stone, Mobala Benedict. Na kinya benginga. Abinga na yebi mingi nyema mwana Angola. Wana mingi nyema na biso to yebi. Babi journaliste ya ba oza particulier. O ya ba nani? Ngabi Yaza ya batu nyonso, batu so balingaka. Te ya biso moko tolingo kabola mutu te. Atangi ba ngambu na bango. Abi muto yo lingi wana, muto yo zo linga wana. Est-ce que vous avez sûr que ndenga lobaki na télévision ali makambo solo ngala lobi ngape na koti na mutema na te. Na yebi te. Zongi selaka bango sikoyo soki linga tuna so yebisa bango eza ya solo. Po awa pe to vandi ba yebaki programme na biso to kokutana lelo na Paris to kutani pe mwasi moko ye ko bimisa trouble wazate mobali moko pa ye ko bimisa trouble wazate donc eza solo donc yebisaka bango alinga ya solo aza zolo ba solo donc c'est ça. Bon, Migueniema. Donc, même si on a mutabolingo, on a un monangochi. Même si on a un mutabolingo, pas Paul na kacha Dijon. Abinga na mona Paris na yebi pasteur wana lela lova lela nzoto na ndenga osakalante yo kokae. Mbala mama Louise tabana bango kitoko merdi. Balobi Gracia. Ya beni. Bango tu bafuna bio. Yo pasteur wana linga nzoto. Te zanga teke muntu pa boya nzoto azata. Muntu pa boya nzoto azata nzoto muntu na sala linga. Tababi solo la vérité. Donc vérité. Ya mona zo ba penzo na bili ngana ofunda bango. Ngalo bana makamba solo ngala kosati. Na yebi ko kosati. Donc on a pas tout vérité. Nzamba zwa lokumu akutani singa na yo chéri. Balobi yo bandokimi bale bakutani. Tama commenter ko patela rabato. Ndoki to loka. Yo pe fota la ndoki. Bandokimi bale ko landa ka ba commentaire pe mingi te mutu mususu mama. Omoni Judas Iscariote. Yesu arobenge noko. Judas Iscariote aza donc noko ya Yesu. Mais kaka ye mutu abomaka Yesu. On comprend? Donc mutu nyonso azoya ko approcher yo ozoyoka te yo moko lobi mosusu bazotuna ebongo yo lingi kaka papa Terminator ebongo ngai. Oh, quelle jalousie! Biso pe toza awati. Muso abingana na mbongo na ngai na tu. Yala kisaki bino vie ezaka mbongo. Biso nini oyo? Vie ezaka mbongo ta? Nini osaki biso 4 wana 4 pass 4 Navigo. Navigo. Abingana 4 Navigo te wana 4 Navigo. Ngana na mbongo na cheche ngana na 4 mapine. Donc tika pasteur wana. Akende na ngonde mukolo akukufa akende na cimetière. Mukolo merci yo muto oyaki komema mema kabazangwe pa mwasi nanga obo baby sa ogo
omemi basango yo tchétché nga makolonga 5 voitures. J'ai ici en Europe ici tant on a zobomba mettre papa na maître Gims nandaku, j'avais 5 voitures. Tant on a zobomba vieux Juna Jana na parler 5 voitures na bimara ye na ki naza grand pila yo zana ngoto moko ali obandi koya po draguer moi si ozoya na sima kombo nanga draguer ki sala courage na yo na ndenge na yo ozo draguer moi si na sima kombo nanga tie méchant donc na monio déjà mabe donc ngai moi si nanga nazotambola na passe na Vigo omoni sala bino so zuwa makasi ya surtout yo muto komaki bongo chéri mbisu nafundi mona fundi nga funda nga sona linga mabenga kenda mbima donc na mona bona kenanga mona nga ba mutu to zo benga na ofunda bino pa papa na ofunda mona fundi bino donc mais yo muto lobaki pona makama mituka yebake loko moko mukolo kokufe loko na sengio bakundo na mutuka na yo soki kokende no maboko pamba c'est koza babengaka bino bato aboyo ba matérialiste koza matérialiste nga nalingi mwasi na nga mobimba ndenge aza boye sikoyo papa ndenge eza boye toyebani kaka sikoyo critère na olingaka nga asambela ça le problème maintenant ngai nasambela osambelaka pa pasteur nani prophète nani oyo naboki amontenga mpe napesi ye mbote soki aza me vrai pasteur mpo nanu nakotoye te me nasepeli na ye quand même malgré pasteur apesi yo bula alobi kende nanu koyoka ye omoni donc aza contre te aza lokola moto oyo te oyo ya mituka oyo ya lobi apesi yo ide alobi kende nanu koyoka ye donc yango napesi yo susu mbote prophète nani prophète Israël yale tokobanda okende na biso soki na ye nanu avant biso topistonne makambo na biso tokobanda okende na biso ere moko pa prophète Israël yale tokobanda toke tokumisi nzambe tosongi na biso ndako tokobanda osala pe nabitamso odanga na biso divorce parce que soki yalingi makambo akosambela te nga nasambelaka donc cela veut dire que moi toyokana bien ozala te mais papa alobi ke alingi na yango donc andimi na ekotana ezalaki kaka baventure mosusu nakutana na bango nde balembisanga nakutana mpe na baventure mosusu bapapa mosusu ya lokuta aza paster ya motema mabe aza paster ya banko aza paster ya kofinga aza paster ya kotonga donc ya kokabola bafamille donc wana nde nga naboyaki me ye comme alobi na yo kaka nga nayoki kekende nanu koyoka ye donc tokobanda obetaka ntango na kozala kuna na Dijon mambala mosusu tokobetaka na biso tu toke na biso na église tobondeli na biso ya problème nga biti na nga nde yango bien sûr toa mpe na bien na biso viedi na kati ya Dijon napesi yo mbote mingi baloye moto azaka soki oye na Dijon aza kwa mare ya Dijon soki okomi na Dijon fo oluka ye migeniema Dijon eza baozela yo babi migi efo ya na Dijon baozala maboko ya kofungwama Dijon ya vide ya nanu frais donc tozela maboko polele nga naza nasala nanga bamakambo nanga restaurant ekufa nango mais mo baterrain bakerre nini nasala yanga ezala bien bokitakita nango basemaine moko bokiti na Dijon mpona ondimisa mwa Dijon pesa mpe lie pesa mpe balie profite kopesa baadresse baterrain esalamaka place nini en tout cas terrain esalamaka eza na adresse eza na nini na adresse fixe te eza po eza na parc na parc eza na adresse fixe te mais ntango natiaka bapublicité na nga na bacarte naprécisaka place endroit ndenge eza mo napesa yo nini te mpo napesa motu place akokoma anapesa itinéraire bisika okutana place terrain ozala donc kala te na mois de juin tozobanda makambo na biso toka na profite kopesa clan bio nyonso bambote ebele bomoni na ye
nabaki samedi naokende omona papa Amen. ondimaki te boyoki na te mare bi okosa okende vraimen ya solo yo manzaka boye oyo bomona biso papa naboma ye te paster donc nalakisi bolingo bolingo ya mama nakiti ayeti na terrain namoni mpe papa bien sapologie ngalinga boye alati kitoko donc voilà merci mingi wana sepeli na lelie fort merci mingi nga mpe nalela yo fort nga mpe nalingako trop nazala so navandi nanga na ndako ere moko navandi nazwi nanga foto na yo nazotala banga donc nga mpe nalingi yo makasi tosengaka nzambe nde amema biso mpenza ti na mariage bopresse mpe biso te bopresse mpe biso te bopresse biso te towana ebandeli oyo eza première rencontre kaka tokutani kaka lelo nanu ata 2 semaines mpe na bolingo na biso nanu ekoki te ata une semaine mpe nanu ekoki te nde toyebana kala oui on dirait toyebana kala ko mama naleli yango makasi nde toyebana kala kanda te zuwa te moninga asibali sepela bosepela na bolingo baninga bolingo eza maladi mabe dokotolo nango motema symptome na yango susi kasi kesi na yango se présence ya moto oyo ozali kolula lokola nalula mere bio papa la mafebe na nzoto